Marty héritier ça rampiaka et ça la pour ataler la content na ba via wenge trop après ça bango neto lo bana biso na porter mimu aya content ba fie na nga ba ko lo beloko ba ko sala moi je pense que le musique on a la scène musicale au content musique yango na lo ba siko yango to interpeller ba spectacle musique comme lamba lia lamba lia ba warrior ba oyate ba goloa ba oyate bango bana ba problème na bango kuna faire la problème ne j'aime na silate ça doit te zate fali kuna na Bordeaux na position zo banate na no sala soldat te ti lelo ba mi balé na no muta tondi sate o comment bana ba problème na bango ale goloa o tika no ya bango mo kuna spiritas akelanda spiritas c'est donc spiritas chacun portera sa propre charge bon héritier na ba tembenaye alingaka te ma mufala sa na feria za droit musika nango il faut hériter watana yango pe na oloba bona kosa poso héritier za neke bo biso to na fabrice ko lona pe le mois 2000 te le mois 1000 gusa moi te nani bina filage le on est mois 1000 analyse parce que héritier le roi lingaka vendre la fali na faire rien 6800 donc 6800 l'accès déjà que lobby ba na ko senga pe accord arena faire kana ba nyonga fali ba concert ebele papa ebele fali abeta faire abeta te bongo te oui ba to lo bongo wa siko le kola na poto na zoko afuta ona mingi te kasi ya Congo yango ezomona kasi afuta ngo ya Congo vome na defa bino mingi te na defa bino ka ya poto pona robeta ngo kena no defa bino poto na Kinshasa embrié mais na moni ba te bele ba mo finga Blaise Bula elo ba mamba musique te est Blaise Bula elo ba kaleki wera na musique est Blaise Bula elo ba na beta ba Bercy ko lega wera te ayo ko lobage wera se comploter na batu na Sokoda alors mamba Sokoda je pense qu'il faut taper Batamael à critiquer wera te amoni ndeni wera camarade nanga ami nanga ndeni akosanga na batu héritier aboyi pe kolanda arena po et m'a suivi les po héritier ala batembene mo abota manango héritier ça nini ala batembene mo o abota manango et arasko bien est-ce que ba challenge na welengi nango sko yango to komi na poto ezaki Bercy donc lelo ezaki warena donc faire ko sala bazizani a créer à Genève a créer à Londres suka nango sko eloko telemi liba etelemi na 40000 donc héritier pe na bandine boy yango na solo bano donc oh no so eleki wana mike teza nango normal muna mtako sala pe eloko na ye pona ko kima moi eza normal mais toza na libaya o etelemi kuna 40000 suka nango fo kende ko beta ngo fo longolango donc wana eza logique lelo muta kosote oso o batelemi ona yo ya ngwana donc bato mona mukela Marty wana héritier ba ya ngwana oya waze wa bango na feke bango na fali bango bato bakotaki Marty pona donc bato bakotaki Marty wana ba fanatique ni o bakotaki ya feke bango wana o bakotaki ya fali bango o pe ba cultiver ba yaki pona waze wa bango wana donc lelo ba spectacle pa bozali bozala motiver challenge yango musique senga rapé challenge senga ba biba oyo ba guerre on ne ba no sala ke muta mafinga zo eloko finga te bo o babi o beta lobit ça la promotion tala siko wera ali Blaise Bula mbongo omonya onde ba wera ko linga mbongo na nga famille même frère Patrice alinga mbongo trop OK apoani je pense que ceux qui mutaza na succès ngolo baka teke ya ko sa batu mabete non to longola pe ba ironi wana na mituna biso to ba grand garçon quand même da wera souper ça à ça wera son so ko sala ke rare Blaise Bula c'est ton frère en tout cas frère limite c'est wera so le rare pour ça to yebi ake wera linga mbongo to wana mutako boya ngwa sate wera na mbongo po Blaise Bula na bien to to kena ba deuxième fois Blaise Bula na ninga oyemba na to be oyemba Blaise Bula mba bien olega wera oche aneni wa est-ce que na bien wa exemple pour la succès to ba succès to mona be fala la succès ba ba faire les gena oyemba boka mama Blaise Bula na wera oyemba to solo ba vérité ça réalité problème ba tune ba olinga ya solo ti wera za danger il a fait des preuves que les Blaise Bula maintenant kunga aujourd'hui deuxième fois te Blaise Bula les wera oyemba. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Bino, Bolinga Raming. Et donc, on est sur www.idéologie TV, Masola Balabala, toujours comme d'hab. Tout ça, bon, on a Messi, le Banzadio, tout en noir. Ah, tout en noir. Analyse Mouté Mamabé. Noir, ils ont Bassina Mabé. Ah, donc voilà. Et puis, les lopes, tout ça suffit. Donc, tout ça suffit à Paris et pas Natacha. Et pas Natacha Makuntima, wana bata Paris, Bakotima Sola Balaba. Bostati Kimbo. Bostati Kimbo. On a de la part belge binango, bijou binanga. Très fort. Na potokala. On a bata potokala baza. Donc maman Natacha Makuntima na pesi mbote na Paris. En tout cas, merci beaucoup de vous soutenir. Et puis na pesi mbote na président tout ya ba warrior
le boss Alain Visor. Alain Visor. Donc na ipo na olo banding wana le boss Alain Visor na pesi ombo donc so za ka na ngolo za warrior yeba ke boss ne pas nani président ko mbone Alain Visor ata yo siliki ato sali fo sala to lo bibi soto yebi ete mais fali sandima et puis na pesi mbote na les commanditaires venez biso muluba les Ben Willy les Gabonais. Ben Willy les Gabonais puissance mondiale. Na pesi mbote merci beaucoup mon frère et puis Paulo dos Santos guerrier Akuna Matata, Migona benga Akuna Matata, Paulo dos Santos, Mvando Mboka Akuna Matata donc. Bodou Matadi Union européenne. Bodou Matadi Union européenne, puis na pesi mbote, puis na pesi mbote na levage la Poulga, nous faut marier donc dans 2 jours car jour moi qui ngandia. Ouais. To kuta na papa Monyoko na maman Monyoko. Les anniversaires et Elvino Toto. Ouais, joyeux anniversaire. Elvino Toto. Zarana biso dans obligé. Venanga moso à 54 ans à Paris. Il est passé à Gimoula, vaut mieux tard que jamais de Neri Kabelo Branco. Joyeux anniversaire mon frère, on est ensemble donc nabi que Paris c'est tout ça, Paris c'est yoka donc nabi que lelo na boire à manger. Non, le j'ai boire à manger, d'abord à manger c'est moi facile. Lelo za la maintenant na relaisé pe moi bato puis na choquer moi muké mais bon le roi dans un milieu du village na choquer muké lelo ba permettre ngana choquer muké puis nabi que na choquer. Monsieur le Banzajo na balabala to fandi boy to moni héritier Watanabe a annoncé concert na Paris. Donc arobeta na la scène musicale eza salle moko ezaka na Paris surtout l'année liango e ko kozala au moins na ba 5000 ba moins bongo ba 6000 ba moins bongo omoni annonce héritier Watanabe ndenge nini biseke comme elenge ouais moni sikoyo c'est que tozonga ka pana nga ndena loba ki musique ndenge kozonga na poto ba concert ba nobeta ba spectacle ba nozala to diminuer pe mafinga ouais siko to imaginer que lelo siko to komi siko ke héritier obeta Fabregas obeta Fer obeta Fale obeta Bina Fila obeta Bekama obeta mais c'est que to na mamba loba ça to finga kasi poto zuba argument donc année on est to ba to kozala pendant to ka to na matière to ba na faire abeti to ba na son to ba na spectacle to ba na biema to ba na plein au moins ngezala to kesu pas fali to kesu pas héritier donc moi je pense qu'année en tout cas on a satisfait ngapena na l'homme le plus heureux du monde on a la matière na linga matière au moins héritier aboyi pe Rolanda Arena pour il m'a suivi les pour héritier ala batembene mo abota manango héritier ça nini ala batembene mo o abota manango et arasko bien ce qu'on va challenge na welengi na ngo yango to komi te olobelo mobe awa donc héritier aboyi Rolanda Arena aboyi déjà Rolanda Arena pour héritier na visionné na kanda na yaka na mona ne die fa vanda na fali na faire ya zawana wana siko héritier siko na nenga musique pe ba meloma na ba ni musique ba bisaka te yo bi bale wana yo te yo yaka na Fabregas oche papa sala ma confiance merci Fabregas a fait Casino 2000 la nanga bena bien Fabregas a fait Casino 2000 ok na Zénith héritier atiaka derrière ça beta Olympia pour ça ba combattant te héritier beta ka Olympia asala da balance asala da balance donc il peut beta na donc héritier moni que so na nation na Olympia to na ke Zénith c'est le roi na bandela 0 maman 6800 places c'est une bonne chose pour ayada na bon 6000 wa ya arena yada ya nini Adidas Arena pembeni ndeko na ye pembeni kudu te batala ka mapango 6000 8000 bazala bango wana bandeko bazala bango wana so kera ba force tondeko mi carré ko ya pe ba 8000 wana la scène Arena na Adidas Arena bazala bango bandeko donc héritier na ba tembena ye alinga te mambu fala sa na feria za ndeko musika nango ye fa héritier Watanabe te yango pe na oluba bona okosa poso héritier za ndeke bo biso to na Fabregas ko lona pe le mois 2000 te le mois 1000 ça moi te nani Bina Fila zo le on est mois 1000 analyse Pati bega bazelo on est moya analyse moteur mabeti odoko man siko héritier le roi lingaka vendre la fali na faire rien 6800 donc 6800 l'accès déjà que lobby ba na ko senga pe accord Arena ex Bexi na 20000 ba ko pianga odoko man ndu la ngo kende donc so sala biso bien qu'il tire kende liboso ça dit to kutani to comme siko oyo batama finga bo doser tala makamba ko loba ya yango yo biso to loba est-ce que to ya to finga c'est ndeto yebe to finga ça dit to l'amour to moni ba date ouais papa Hervé double Tata Raphaël Fali double Stade de Martyr ba warrior ba bip ba landi Fali
Et Bawario Babio faire à l'andi bango. Bagola Babio faire à l'andi bango. On a ce analyse à moteur maintenant le Bamutalandi Muninga Azati. Pour martyr les gouvernement congolais, Tata Rafale les gouvernement congolais. David, oui, venanga bijou binanga. Venanga bijou binanga, ça pienga confiance. Monsieur le Banzadio. Donc, Bawar Fali na ferré, n'est pas double bongo, oh double Tata Raphaël, oh double Marty, Moutalandi Mouninga Zate. Bawario faire à l'andi, Bagola Moutalandi Mouninga, des martyrs les gouvernement, nous continuons à faire. Déjà à mododé. Donc, martyr à l'oie sur le Mali Bende. Tu fais mes souvenirs mais Mali Bende. Et va y n'avoir. Oh, mais sur Tigan, sur le Bélia, Maté, va y n'avoir. Martyr à Gana Ponga, bifé mes pères n'avoir. Bon, de Moïse Mbi a bête qui boit Mike à l'ambassade à Bétalandi. Vers mes ans en Oua, Ouana. So, Zana Makasina, yo, qu'est-ce que c'est? No bête. Et puis, Batafali Balobani, on fait. Agabanyonga faire agabanyonga fallait ba conseil belé. Papa belé fallait bêta faire bêta te bon te. Oui, ba toi lo bon, ouais. Siko. Le ko na poto na zoko a futa ona mingi te. Kasi ya Congo ya ngwe zo mona, kasi futa wa Congo. Vome na de Fabino mingi te, na de Fabino ga ya poto pona wo beta ngo. Kena no de Fabino poto na Kinshasa embrié. Na ce qu'on comprend qu'on analyse, on comprend qu'on analyse moteur bien, délé machara nzambe. Des macharan Zamboga Mutuna. Les macharan Zambe a regardé Paris. Comme on a Paris, on a contrôlé Paris, on a ba main vita, on a Paris, on a kutana ba Folvimbala. Folvimbala Zoya. Folvimbala déclarant Zoya. Ah, il y a fin du mois Zoya. A Kendara Tali Mikili Abivé na Zoya. Monsieur le Bandiado, to fani boy to moni. Ceux qui sont na moi kala. Vague Morezaki a ba concert, ceux qui Wera a Beto Olympia, Jiba Beto Olympia, Kofi pa Beto Olympia. Babande ko landala landana. Mais na temps oyo to mona comme si ba landana landana. Et comme ndesi ko sala bango soni to ndenge nini po ndenge faire wa nani fali abetaki accord arena. Et sengaki faire épée abeta accord arena mais faire abeta accord arena te faire ke bimsala biso eloko ya sika Adidas arena. To zelaki pe héritier abimisa arena mais abimisa arena te akebimisa na biso susu scène musicale eloko asika eza ndenge nini na ta oyo. Bon en fait voilà nous c'est ça na ngaka ba neto lo ba na ba esthétique et boma vélo mais c'est comme ben ngo yo sala ndeni il y a des salles eza reconnus eza na ba salles eza reconnus exemple ata héritier ki chawana faire chaki wana mais suka dango pour na confirmation faut que na Paris la défense on a 40 000 voilà faut que ndango. Ah, merci. Quand on explique que moi ba Zénith na ba Olympia ça ba salle mythique. Oh ils en a ba référence c'est tikala. On comprend. On peut créer qui salle na yo créer le na yo. Wala pesa mabeti na mito pe ça salle bien créer na le na. Mais suka na ngo défi à suka auto za na ngo 40 000. Wana yo to te défi ngo to défi yeba. Kasi défi 40 000 le roi stade des martyrs. Oui. Kasi pour stade de Martin na Congo pour Kalagi Bercy au moins te ouera pas mettre parler de sport à qui me gebeta ba nini suwa nango akendaki na stade de Martin akendaki na Bercy ouais donc na poto ezaki Bercy donc lelo za yu arena donc faire ko sala ba zizani a créer à Genève to zelaki na 40 créer à Londres suwa nango sko eloko telemi liba et telemi na 40 000 donc héritier pe na bandine boy yango na solo bano donc oh nous sommes les qui ont mis tu es normal mon amta sala pe loko na e po na ko kima moi eza normal mais tu as na libaya o etelemi kuna 40 000 suka na ngo foke ndoko beta ngo folongo lango donc wana eza logique donc faire ko ça soutenge non na ko luka loko moté 40 000 yango na Paris de la fin pour ba sala minene ba 40 000 ba sala bongo za mingi te na mokili. On comprend, ils ont belé penza. Donc, le roi musique n'a pas besoin de consommer mingi na ba Europe. Il faut mettre en gros la fanatique noter la nombre nini. Na capacité na yoza nango. Voilà. Donc, ba mataba kita ba bongama. Par la défense c'est ça là. Mais mon amoutopé na pour le moment ya ba biloko ba 10 000 ba 11 000 na ko créer le ronai. Ça c'est pas mal. Pour bimaka te que suivre des guides nenga ezalaka. Donc, to ko changer pe forme à musique. Les gamba suivre des guides wana ezo zala mabe. Pour ça on peut normal héritier senga ki pele msatane moi arena moko bwana suka tozo ekozala eza penza mabete mais sauf que musique à lelo na kala c'est un peu différent musique à kala na moi loyauté lelo ezati lelo za na haine
na motema mabe so na lande bato ne ba oloba trop. Et puis batango lelo ba ye ko finga na ba famille na bana na banini komi ko leze mutu na msa komi na mwa prida na sens wana mais ya kale yaki jiba obeta oki beta pona défi la kisaka ngape na ko obeta ya moni jiba beta beti iwe pa beti iwe pa beti zeni izaki na mwa nengo epe na mwa esprit bien yaki na mwa lo teme lelo isa na mwa ba ene komi na makambo bele alors na mutu mo banga lo baki bo mutu msa ko lo baka te ko landi afingo na tata na yo alobi ke ya landi sali na biso na suka fingi mwana est-ce que tu comprends? Ola olo baka landi biso, alo balandi biso to mona afingi héritier na mwana na ye. Afingi donc moni bato ba banga ya comme on fa créer moi idéologie na. Mais dans l'ensemble oh so sali koto, moi je pense que zaka culture mtezo mata. Héritier beta wa fa sa beta faire bango nyonso wana ba sala on est sala ke valeur wana ke banani ba beta ba congolais. Donc eza drapeau Congo mtezo ils tombent ma. Donc biso to bato le gros ba meloma na bonne musique to tika la moké puis bon milieu du village il y a solo toza sumingi te na kotika la ngana yo to moko to ko luka ko na babukavu to amena mingi te po bato tout baza corrompi to ko yeba nde to ko sala mais en soi biso toza pena de cœur na ba musicien na ba artiste o ba sala bien na lo bango chaque fois bato nyonso bazo sala effort pour na promouvoir culture biso toza sima na bango mais sur banzajo na ndenga balabala nde to fani pena na balabala kota la héritier Watanabe na ba Spiritas 5000 la scène arène la scène musicale héritier au Congo. Bon, c'est analyse hein. Ouais. On tourne analyse à mon terme, bon milieu du village. On ko sous-estimer mututé. To ye bango siko. Ah. Ya ngombo na lobaki no ke ba fanatique belo to che ba kombo ba slogan ko benga bango. Slogan za ngo mabete. Mais to mona na nde na miso. Ouais. On comprend to za victoire to mona na. Donc moi je pense que héritier ne ba lobaka la nuit ni vaut mieux les conséquences corrigent mieux que les conseils. Héritier déjà martyr na nga na lobaka martyr héritier sala ram pierre pour na compter na wera na JB. Ah, oh yo kingate oh oloba ah lelo ah merci tika lo makamna ngako te les propos tenus ah change que ah sili te non zela martyr héritier sa rampiaka ezalaka po atalela ka contact na ba via wenge trop apesa bango neto lo bana biso na porter mimu aya contact ba fie na nga ba ko lo beloko ba ko sala moi je pense que le on a la scène musicale au côté musique yango na lo ba siko yango to interpeller ba spectacle musique comme lamba lia ba warrior ba oyate ba goloa ba oyate ba mo bana ba problème na bango kuna faire la problème je j'aime na silate ça doit être zate fali kuna na Bordeaux na position zo banate na no sala soldat te ti lelo ba mi balé na no muta tondi sa te o comment bana ba problème na bango ale goloa o tika no ya bango mo kuna Spiritas akelanda Spiritas c'est donc Spiritas chacun portera sa propre charge. Bon même mukumba na bino. Héritier Watana baza artiste na bino. Bino ka moto boko tombole, bino ka boko pousse en avant akoma oya roleka oya zalelo. Donc o eza martyr te eza poto. Bo se mobiliser, bo somba babiye bo no tondisa. On peut bo laksa ke tabiso ba spectacle yo to tondisa. Pour le capacité miseye ba na ba fanatique no hôtel bango liboso. Lelo muta kosote. Oso o batele miona yo ya ngwana. Donc bato mona mukela martyr wana héritier ba yo wana. Oya waze wa bango na fere bango na fali bango. Bato bakotaki martyr pour héritier. Bato bakotaki martyr wana ba fanatique ni. O bakotaki ya fere bango wana, o bakotaki ya fali bango. O pe ba cultiver ba équipe na waze wa bango wana. Donc lelo ba spectacle bozali bozala motiver challenge yango musique esenga rapé challenge esenga ba oyo ba guerre o ne bano sala ke muta mafinga zo eloko finga te bo o mebi o beta lobit ça la promotion on comprend de doser ça li peut bien bana ba pema batata mwasi ba pema ba mama leki pe ba pema ba finga mimi misu bana ba mboka bana ba ni makam na biso te ba fingi donc moi je pense que ba Spiritas bozala motiver bo laksa ke toze belé artiste pour ngana yebi ke héritier na poto za na bato te bela poto ba benga en tout cas to soma ba billet on comprend ba te bela ba to benga même mettre énergie aza mettre manda sous déclarant mettre énergie na so aza mettre ma sous déclarant so kuta no ndima te mettre énergie donc mettre énergie na pesi o mbote donc moi je pense que lelo ba mise fo bazala ba fanatique ba se mobiliser makasi ba pesa force na critique to zonga la place na biso zara en Afrique ça sera mieux gloire ndala kota masola balabala gloire ndala mwana mwasi moko ya kitoko mwasi moko ya bien kota penda masola balabala ekosala bien oh béton garçon du millier béton garçon du millier kota masola balabala bato wana tozaka na bango wana yebisa bango bakotaka masola balabala béton garçon du millier kota penda masola balabala ekosala bien na minute oyo
moi ko beta ne ba mission ko beta boy c'est que musique na biso sali moi bien musique sali bien et puis sali ke biso bato milieu du village tous à sincère envers biso po oui mutu mo abenga na Paris hein Natacha Makuntima maman Natacha Makuntima maman na Eliakim espoir na Paris maman Eliakim po bon baza pemel place place secteur obeta tuninga bi mais ça ndeni pose au milieu du village vous comprenez bango na ba boss Kimbo vous comprenez boss Tati Kimbo wana sko de la part à Belge binango si venanga bijou binanga na Paris so moni bijou binanga na Paris wana ko poussa ni ko mona papa de Lulengo on a scopi petit frère à bijou binanga et puis au mona mère de Vita on a biso tout ka mère de Vita donc mère de Vita na Paris to pesi mbote et puis au mona Jonathan Kuzu yala na Paris mais quoi que pour Jonathan Kuzu toujours na masola balabala aigle papa la Kassia bobala Chassel Zembele mon ami yena nga olanda ka wala kala mingi eleki kala trop makasi donc voilà donc lelo to si ba biso to si makamba koloba en tout cas ngelo na koloba kana ba mission to sala pene fort to son sa musique na biso place ezalaki ba fe ba obi kala ba fe ba do beta liboke pepe kala ke pe Afrique wala kuna kebwe wala équipe na bien ça dit to équipe na premier en Afrique lelo to perdre moi place na biso pona na kofinga na makambo boza na ba fertilité o ko porter les biso le côté or so tali lelo moni ke musique ko moya na place nango déjà so aussi 7 personnes ba okini na poto ba beta papa et ça j'ai formé en tout cas faut beta ba artiste on a bravo donc ba artiste ba vanda o vandi ba baninga ba beta yo zela poko analyste en tout cas wana okuta na biso o ba koma bon biso ba ba conseil ba ninga beti po ya ba no tune conseil à faire le kindeni na mona kindes na simana te yo ke beta a mission ke beta mel de son na ndenga mabete na ndenga masola balabala hérité ati date mel yo peta ça Olympia papa afo ba date fo na nzembuti mila banze te ezate o ajo moi yo cha est-ce que na kosele makamba na ko yine pona nini na album na lobby est-ce que ngaza problème na bango problème na ngaza libiso toujours encourager bango miel des poids longs ça la niso soka miel bana longa maison ça nse mo yoki na boy neto vandi boyoki faut ba sala ndefort ba longwa trop télévision ba longwa ba analyste ba sala ba musicien ils allaient concentrer côté à proposer le comme so sali nzembo bien nzembo 3 nzembo ko memelo ba contrat pour musique ya album on battre même 4 chansons 2 chansons ko peut compter gebeta ata moko so sali succès voilà donc moi je pense que lelo ba mission faut vous aller interpeller ko ba que to sauver qu'il tire to sauver ngote na ko vendre na ba fauteuil jaune pas nani vandi kuna vandi no loba te lobi est après yo to loba baninga ba o sala no mo te yo mtu zo nga kasim allez lobi otika na ba histoire ka tant to zaka na wenge tant to zaka na quartier là te ba mission be na moment on a te batia là tant to zaka na quartier to ke voyage mo te baninga ba ke voyage lelo yo ke o akalaser le ka ngam tu nazalaka ngam na bandaka ko sala wana yango te papa to sola mamba lelo c'est-à-dire que bato wana o bobanda na bango lelo ba sala pe fort donc yo poko sala fort donc tika kwa comme analyste moi je pense que ça sert à rien on comprend ça sert à rien même Ben Willa le beng na mambo bodik mata d'Union européenne malgré na Union angolais mazo mona na te to luka et puis na pesi mbote belé na masala dada Shabani maître Malela Kulumbimbi na pesi mbote et puis Tarsis Bambela na Tuga petit na Gloire Tungu les Kayaya alors c'est pelato Gloire Tungu on a pu ça parler donc faut bimbala yambala na benjo 3 fois contrôler lenga Paris avoya ça l'année na ebisa que ça nga grand bien monsieur le Banzadio par rapport à l'actualité to fani to moni Blaise Boula attaqué we rançon na niveau moko boy donc bref na ndenga message ya Blaise Boula donc we rabimi escroc we rali mbongo tala siko we ali Blaise Boula mbongo omonya onde ba we akolinga mbongo na ndenga famille même frère Patrice alinga mbongo trop OK apoani Patrick Kimbondo qui te travaille PDG Patrick Kimbondo obi qui te travaille Patrick qui te travaille ouais non on a noir tu sais vous le mystérieux et puis au monde a gloire MP4 dit MP4 ouais ba ngoso lugi visanyo so ba opia yo tu sais vous Patrick Kimbondo na gloire MP4 gloire MP4 ba ça wana donc au monde a so na besoin visa Brésil Portugal partout beaucoup de masola ba bala au sala bien ouais ouais rabna linga mbongo na frère Patrice. Bon, je pense que ba Blaise Boula moni na moni ngapela moni yango ba tebele ba finga Blaise Boula. Ba Blaise Boula ba lo ngana yo. Nde Blaise Boula na wera ouais. Omoni ba nyoso ba ya lo ba makambo wana. Ouais. Omoni ba nyoso ba mona ba finga Blaise Boula. Ana ta Blaise Boula ina wera ba ba kite na Pentagone. Zongo
nzango sobile yebisanga mutuni akazaiwa ça dit Blaise Boula bi wera bien wera pe ali Blaise Boula bien on comprend mais wera sali au fala sala zoki chance à ozala wera son au niveau a commis a sali ba réalisation belé ko le Blaise Boula wana mutu mo akobo yango azate même Blaise Boula même moi c'est même famille à Blaise Boula ba yebia mais c'est qu'on a terme qui a mis c'est ça na makambo yo to yebana ka biso na biso ke o David Mutasalia oui nena fali vende beso ba binanga oh Messi Mutasalia voilà donc on comprend la photo ça appelle sincère envers biso moi je pense que Blaise Boula a choqué mon akeli kamo boye ba sali complot mo boye wera Mutasalia ngo et ça les passe mais ba jalelo ba elelo o ba elelo na komba wera ba dolia ba doboko la bana ba ngo ba yepe na ndenge na bango zabe mabete yepa à côté la patronne mais Blaise Boula c'est quoi sur la qui patron wera c'est pour Blaise Boula robenga wera patron de oui Blaise Boula sur la que massa na ye ba banane wenge ya pasi atali pasité atali ngata so sa ponge oyo ka komba Blaise Boula Adolphe Dominguez c'est Boula baye donc je pense que tant bayaki c'est que baye bani bien bato nyoso ba lobo ba donc biso nyoso loba to tâtonner donc Blaise Boula yebi que o ka passe o wera mtanga choqué donc je pense que ça makambo ba mi ba ko sola ngwa la miable mais na moni ba te belé ba mo finga Blaise Boula elo ba mamba musique te c'est Blaise Boula elo ba kaleki wera na musique c'est Blaise Boula elo ba na beta ba Mexico le ga wera te ay ko loba ke wera se comploter na batu na Sokoda alors mamba Sokoda je pense que faut ça peut batamaele a critiquer wera te amoni ndeni wera camarade nanga ami nanga ndeni akosanga na batu voilà ce qu'on écoute, est-ce qu'on analyse à milieu du village pour ni mutawera ni mutabezi Blaise Boula olo mama tayelo mama musique te alors bateke on a beta concert le ga alobi concert na ça qui plaît alobi ke wera makama mbongo photo sur la mama mbongo neni ba mama mbongo mino we mama musique te oh musique te écoute, est-ce qu'on a une autorité morale ne mona Paulo dos Santos guerrier autorité morale à FCC Paulo dos Santos guerrier lengi na ngai musiko lengi na nga ça dit Blaise Boula a yoki régler frère na ye ami na ye je pense que ceux qui mutaza na succès ngolo baka teke ya ko sa batu mabete non to longola pe ba ironi wana na mituna biso to ba grand garçon quand même donc wera souper ça à ça wera son so ko sala ke rère Blaise Boula c'est ton frère en tout cas frère limbi ça wera so le rère pour biso to yebi a ke wera linga mbongo to na mutako boya ngwa sa te wera na mbongo tout ne refait katanga la biso wera linga mbongo trop fait katanga pas linga mbongo trop baza bango na bango ba linga mbongo trop donc moi je pense que wera aza grand artiste mboka na biso zo mériter ba respect mais Blaise Boula aza camarade na ye o ba koli o ba sali ba passer ba momé belé ensemble donc je pense qu'ayoka qui passe au monde que frère nango ndeni asali boy ndeni frère nango pour Blaise Boula mutabenga ki wera na kopa ngalo ba bien abingam na yaki na wera et puis tanga yaki na wera kilo ya wera pesaki pesaki ma wera za kilo esala ki mbongo bakisama oui c'est tout à fait normal parce que nous avons vu qu'il y a une histoire à musique, il y a une valeur, il y a une crédibilité, il y a un combo, il y a un les gens Blaise Boula. On a même Blaise Boula. Mais avec le baquet, il faut Wera. Il y a quand même à comprendre que Amuninga n'a puissant à Bendaï. Maintenant, il y a Bendio. Retour échange des années. Il peut soutenir. Maintenant, il y a sur Télé pour se taper pour assurer le moura. Ah, papa, non, il y a une TV. Bobo, c'est un TV. Donc, je pense qu'il pourrait manquer ça. Mais, Blaise Boula, il y a Blaise Boula qui n'a pas TV. Na ndenge kaza choqué ya komona ke yem tabana ko kabula mbongo siko yeba pesa on a raison te par rapport à relation na bango mi balé singa kaka luka wera dans le miable ba benga na bango ba swana bango nde baliaka mikungu pa mapata oyemi na web solo ko moko moni ngazo soto na problème so na comme na niveau to benga na soute na kena on a TVC na yebi problème au niveau komele na yebi soke Blaise Boula yebi wera bien yebi Blaise Boula bien na mona dile manzaka sai ba voice moi fini Blaise Boula mankasi on est sur les manzara finga Blaise Boula. Et ça cop ba Blaise Boula mutu basala qui peut bango balé lango. Donc quand même bango faut pas tourner moi langue moi 7 fois ça bango bien bata wenge aba surtout wera. To bi lelo ko finga ba tu facile déjà facile mais ba ki wenge wana liboke. Ba muya ki mayo. Ti ba comme sango munene. Pour lelo et ça là o sali. Lelo ba baleli na wenge o ba mona passe na ngote ba Blaise Boula ye musu pe lelo ba zape na ba vie o pe musu ba tu musu ba joli na wengete mais bango mutu basaki cop wana ba bundi na wana ba bandali ti dislocation ye wera komi danger si ba komi danger bango ba tikali lelo ya eloko penza ti ndenge fallait bazwa donc je pense qu'il y en a ba kanda wana pe ko ya et ya ka papa
na lobby pour Blaise Boula na bien to to kena ba deuxième fois Blaise Boula na ninga oyemba na to be oyemba Blaise Boula mba bien oleka weka ah oche anneni wa est-ce que na bien wa exemple pour la succès to ba succès to mona be fala la succès ba ba faire les gars oyemba boka maman Blaise Boula na weka te to solo ba vérité sa réalité vraiment ba tune ba olinga lu ya solo ti weka za danger il a fait des preuves que les Blaise Boula mais na nkunga aujourd'hui deuxième fois te Blaise Boula les weka na oyemba na nkunga pena legi bo ngadi bo wera na saki c'est la question wera les question na yemba non succès c'est autre chose ko yemba pe c'est autre chose faut ça différence à part des choses mais Blaise Boula leli yango te wera leli yango vere dia la TV combien de fois maman na moyemi bo wera legi mais wera na banda ko na biloko azuna musique ko le garedi bo ale na oyemba to kena place moto kangeli mo ba yemba est-ce que wera legi redi et ça normal vraiment ba tuko ne vérité ba ko kango to mona ba fingo mais ça vérité biso moi tout ça sincère au cause on a succès au commis peu danger oui même nous sommes pas qui chance mais ko ital ko yeba zelo ko musus ko mata pe zelo ko musus tina baba les gens même qui a joué avec ne fouteur ma comme na niveau qui pas ça pas UPV c'est normal mais nous sommes pas yeba qui pas jouer chance en côté voilà c'est autre chose mais kunga ah ngoli Blaise Boula na ko menga wututi donc bato ba yeba finga Blaise Boula ba yeba ke Blaise Boula ba so la mamba ki amitié na bango azo réclamer que camarade ne a salé le ko mobo donc je pense que bato ba yana ba wera frère mo ba pour le bazonga tout le monde ba finga na pe na kala bo finga kai tout le monde ba ngwa ba sangana na marti bo tika na soni après le ko kumisa faut faire très attention ki amitié ba tumusu niveau où meleli so ba jouer problème na ba il faut ça ya kwa netinga na ba Jonathan Kuzu na ba papa de Lolengo na ba mère de Vita to be ba na biso elle wa ngana jires po sabana Rwanda na ba maître Malela na ba Christian Muteba to na ba problème na biso yo kotango non ba bisima ko do stade de Marti ba héritier mata gonzo ezama kamuna biso na ba mfimvo mama yo tonton mayo contrôler ya ba tumiso ya ba première ya bino donc yo mto na sima faut faire très attention ba loka petit ba Philippe Mwenko to ba problème na biso ezaka ya ngana na ba na obwa ke te moni leo na bwaki posa ka petit na ozo ba ndenge sala donc ça ba muso eza problème na bino bato boza na sima bo abo piaka conseil ko ya ko tongo te pour le ba yo kan yo kan ti le so Madou Jabi wana sonction na fubo ka imanise mobwe we ka ju 50,000 na otalo di le manzaka au moins la mamba on va que soki garana ba Blaise Boula ba oyamba na ba ba tumo boye ba yeba ni bien ba sana ba finité ba na makambo c'est sangisa bango oyo yo il faut ça kana réserve pour lobby on sait jamais donc voilà longa na rolo ba yango monsieur le banza jo na nenga balabala to sisi na biso ouais to sisi na biso na Girsibe les déclarants aller ka Belvino le ka ba sage masculin petit na ngai Girsibe en tout cas merci droit au cœur Ricardo Mayindu na Paris wana les capable Ricardo Mayindu na pesi mbote puis na pesi mbote na Natasha Makuntima lona na bino Natasha Makuntima et puis boss Tati Kimbo wana bata Paris Belge binango spire via petit na et puis na pesi mbote belé mère Balifanto Thérèse Ndaya maman na la maman Lela Lubanza dio wana le cœur ne fala le bar le cœur fala le bar wana et puis na pesi mbote belé na banyosu ba Holanda Bonakiala 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 Stade Mayor Folvimbala oyebi Bonakiala Stade Mayor so monesco komona mutu na ngai nani fils Magdo ekutu na pesi mbote puis na pesi mbote na les jeunes millionnaires Igor Kayala bonne guérison mon frère tous ensemble Sylvain Lumbila na yu arena so kitika wana na kasende komona Sylvain Lumbila za wana et puis DJ Stuga bon établissement et puis Noctovava, gouverneur. Bon rétablissement. Gouverneur. Compliqué, mais bon rétablissement. Na ebi Nzamba opambola Noctovava. To agana yo da soda. To bandano makambo. Le petit Santa John Mwambakande. Paris t'appartient. Paris tosa Paris yoka John Mwambakande. Mwene na maiti mungongo. Za mukolo sane mikolo basalara. Et puis na pesi mbote belé na pesi mbote na na pesi mbote na masalanga pompo manyanga ave nanga Deneri Kabelo Branco Tony Lubaki Nzamba visa Tony Lubaki pire petine na pesi mbote belé puis na pesi mbote na nganga bilamba yoga chic bambela biso babiloko wana maître Zemanga maître Kuzu Olenga ya matete mutaloba na lito ya ngamba et puis maître Chitoko maître As so na monyo na le regrettar chèque marginal Mobutu perd son âme on est ensemble et puis na pesi mbote na Med Vita moi tour kana nenga Lyon ma ozonga la biso rapide Med Vita contrôler lenga Paris et ça la biso grand bien ce que so na zongi na Luanda na omona Paulo dos Santos guerrier il faut ganga rati Paulo dos Santos les guerriers moto moko extrêmement bien akuna matata
Paulo dos Santos en tout cas. Merci beaucoup Paulo dos Santos pour la geste et puis na opé sa moto belé na harmonie les maman Nardi et puis petit na Mirda Navigator. Ah, Mirda Navigator, on est ensemble, la famille est sacrée. Et puis Djibril Mazo, directeur à bureau, contrôlé Batutu à Kini, ça bango so bana système Mbappé ça pa na yo na plus 244 938 754 734. Donc Djibril Mazo a récolté biloko tu à Kini. Comme ça on pas mamunda et puis comme à côté ko sala bien. Pour ma banga zo qui na flash aller. Accompagner la flèche retour. Donc faut se soutenir, te soutenir. Bata mabango Felipe tozaka na bino. Tozaka ensemble ba lokwa ba Glody Maseke. Toaka na bango to ça Glody Maseke toujours. Toaka na biso na bango mo. Tudazara, ba Jojo Hidalgo. Donc ba ça la biso bien donc mutunanga Batista. Ah Batista, mutunanga Batista. Salute donc on est ensemble. Nabi ke batunya so bana besoin na plus 244 938 734. Donc so benga wana WhatsApp. Nabi ke to loke puis ça la bien donc ba suggestion ba commentaire ma mutu donc to ça on azima kikiala. Azima Kikiala. Il peut vena Sona, Azima Kikiala, na bitina na benyo boy, Azima Kikiala. On est ensemble et puis petit na Farel mille esprit de tout le temps de tous les jours yo kutora na biso déjà rien à dire. Farel mille esprit. Na biki ba mbote ici la te ba lege belé. Et koki sur ici. Mokolo miso le bito sukisa wa et puis to sukisa wa pona ko sukisa na sukisa na le mvandu les boss André mais puis Dielema Charan Zambé. Ski Charan Zambé. Omoni Gabon Brazza Angola to kangami gawa. Déclaré dans Maroc comme on est les machins. Mais si vous y a, na comme on est les boss Andrelema. Si vous prenez un souki sanangala qui n'a pas sous musique à te président ya ba warrior Angola. On dit comment on a? Alain Visor. Alain Visor donc. Kito. Merci beaucoup na batuto ba accompagner Masola Balabala. Ngaki na epengeli loko moko Masola Balabala eza chaîne commerciale. Hein? To yambara ba. Ba motel mela yo. Que bato bazo yeba sute na monsieur Banzadio to beta analyse na bato mususu oyo bomonaka to yambi bato wana bayaka ko défendre ba mission na bango donc soka ya zo défendre artiste na ye bata balabala bomona ngo normal ezaka rapona bo comprendre réalité ya Masola Balabala na monsieur Banzadio ezalaka to sala analyse ya musique awa to lobaka mabe ya fere tolobaka bolamu ya fere tolobaka mabe ya fali tolobaka bolamu ya fali tofingaka te tolobaka kaka o ba osala place oyo eza mabe biso tolobi place eza malamu tolobi malamu mais soko moni na yambi mutu mususu wana eza analyse te wana eza ke ayeko défendre artiste na ye donc bata bala boteni nga rigueur te boteni biso rigueur te bo se désabonner te tozaka na bino talaka ose désabonner na Masola Balabala oyoka Masola boye wapi to pena na posa na bino bozaza na biso ekosala bien Emmanuel Schengen na niveau États-Unis Emmanuel Schengen talanga ngabe États-Unis talanga ah il veut le mec en États-Unis pour ça tangi aux États-Unis maman il veut le mec à 0 tangi sur Emmanuel Schengen parce qu'on a tangi Mangela garçon Mangela pas en États-Unis pour les États-Unis on a deux personnes il veut le mec en Mangela ngala suka ka wana ah en États-Unis ah mais ngale kona bato belé en États-Unis nazana Rolls Ndimbo nazana beau-frère na ngai Mboshi en États-Unis nazana bala na États-Unis comme la maola 4 qui ngala ka il veut le mec en Mangela na pesi bino mbote 0 nazana Rossi nazana la Laura tela lekio donc on a ensemble avec vous beaucoup de Masola Balabala et ko sala bien Josi Kiangebene mwana mwasi oyo asalaka Maria Suki avant qu'il ne robota Yesu Josi Kiangebene ozala mwasi ozala mwa mobali soko continue na salon ya Joyce okozala décider façon ko bima il faut que vous soyez libala. Beaucoup de Masola Balabala et que ça la bien. On est ensemble avec vous donc maintenant maramba bien ça. Ciao. Ciao.